bato baolingo na titido te mais mama sikoyo apekisa ye tosorbe boni o toyoka kaka d'abord osa hypocrisie po nini non, Samira, pas l'hypocrisie, mais je fais l'effort. Il y a aussi sa belle vie. Lance l'effort. Obi batu ba kome linga babi olali si chaîne elali mona suka chaîne elali. Non, il y a pas de choix. Ce bolinga kana titi do botala. Très bien. Ce bozaka na posa vraiment si réellement famille bota na posa n'a changé à solo. Ndenge belle alingi, c'est grâce à vous que vous tombez la chaîne. Mais tant que nos familles, comment vous focus, focus sur tout le monde qui porte ma voisin, ma voisine, mais comment vous êtes en ango. Au moins on a que bien notre besoin qui s'en. Belle vie, la ta belle vie chargeuse à belle vie. Yo kutozo na TV oyena ba sotis oyena makambo moko ya ba insanité tandis que oza mama na bana oza pe koko mozo ya koloba bêtise na kati rouge do opandi na pandi pene zamba okiti lisusu libulu makolo pandi makolo okomona obeza na bato misusu Samira muta kosa ota eza banzoto mususu po tali yango boye siso na appétit pardon Samira oui otali manzoto obi pardon nzoto te Samira obeti mabo bebe elembi siko bongo kuna ada boy bongo kuna eza ndenge nini ozomona eloko mususu po yo mukolo ya koloba ngo na TV il faut tourner longue oyebi ke ngai naza mama na bana mwana pa aza pasteur mususu asoki jogo na poto okosala tate mpo na respect ya bana na yo ozomona lelo ye azokotela pede wana finga ye mabe banani baya ke ba grillonta et pas pauvre na biso dadi si ba pede wana banani ba bimisa kenenga za bongo balia et pas bana mikie malika bango mutu ba finga ye mabele cancer lelo ye aza mutu avanda na kiti posa la bango intervention belle vie pe boy oyepe na yeba kite na monyango na mononka siko okobeta biso njere na lieni beko beta biso kama na mona ki angote na yeba kite na mononka na nini te o monango wapi ayepe rolia komela pesi pa ya eloko te mais muninga za na volonté ayebi ke te ndeko azwi pasi ndeko abungisi ya ye peut-être kozala 2-3 personnes bakolanda ye akoyela belle vie te belle vie aza nango ayela belle vie po abetela yango ntangwa ka ndenge azobeta ntangwa ya prince alobi Ernest aza zeyi asa bongo parce que aza a place akokoma bafilme te fala asenga ye ata $200 angaki apesa ye mpona koya koloba ye moko aza nango ye moko aza nango yo saka na $200 yo saka na $200 yaya ozomona Ernest aza voriente aza imbécile te akoza zeyi te ntango alulaki azalaki zeyi te abanda olula Ernest ntango azalaki mpa Karine Yambado abanda kolula ye te mais eza mpe na voice moko boye certe te epa yokaka te atindeli alobi ye ayebisi Ernest bongo te ayebisaka ye kaka ya gabi abanda osepela na ye ayebisi eke azalaka mobali ya Yambado ye alobi anda osepela na etanki amonaki ayebien yaya mutu bovanda tournage asombeli o 4 nkoi na suka azwi kontaka mutuka apesi toketikala na ndako andosa bongo oyo atikako batika okosaka biso ozomona ezaka bamaka na age kutu ya mwana ye te aza zeyi makasi aza zeyi makasi te bongo bato bagrillonte wana bazaka Ernest bapromotion ba Ernest itumba kaka olobi bato bagrillonte serana bagrillonte baza ba age moko zana yebisa yo ntango la duchesse président la duchesse Mike la duchesse alobaki
akosaki akosaki tala ndenga etalaki bavite tokamwa oyo baliepa oyo mama oyo mama matomona mokolo mono merci atete pa obe bino bando loba Ernest aza mobali ne komi pe le passer ana ndeni kaba bango bakipaka bongo je respire ni naoki bien te bongo je respire azaka ya susi bantuti yango na lobi bakabolaka mibali azeloko elala te yaya yo voilà olobaka sotisi na komba lelo soki mama na abike non eza bongo onayokaki mpo batapota akoyeba kolanda bango comme tel te tout comme mais lelo soki alobi atia place apasa nuire yo boloba ni belle vie kaka ti vraiment boyana boloba belle vie mais obosani ke yo osali matalana na yo osali tunisa na yo otanga kombo mama batu mama bata aza na personnalité na ye ozoya kotanga kombo vraiment bozwaka belle vie ngo molobaka batu nayebi te kobeta lisolo te mwana wana aza soma yebanga na obeta oloshita nsima noloba na oti ozomona bango don omoni ndenge ye moko alobi ke eza na comédie moko ta koloba ye bazwa ete bazwa biso nyonso akosita bimamba solo sikoyo eza génération na génération ya liboso soki bazwi bao bakoya ya mibale bakozwa bango bao mpe bakoya ya misato baya bazwa bango bao mpe bakoya ya 4e neti génération oyo eza ya 4e iti bazwa mpe bayaya génération oyo na bana likamba solo ti omoni bango moko boye ti omoni ye moko lelo akomi kobimisa eza lokola prophétie donc bakizaka Mike nani Mike la duchesse bafingaki la duchesse ekoma ntina niveau akangisa bato bachroniqueuse tomonaka na badozo bamakalunga yana pa vanda olobaka kenga pe nazaka lesbienne akoya koloba ngo kala mingi te ngana oloba na oti moto mabe yango na belle vie eza likambo ngo nini eza likambo étoile eza likambo étoile na likambo kozwa yaya déplaça te déplacement ne ezaki mama olive olobi déplacement yaya ezaka na ba délégation ya mama olive yaya zwa te oye azwa te ekesala enyongisaka motema ya oki na États-Unis oki mpe otikala tokeka aller retour ozongi na libanda malika oyo lelo ofinga belleville lesbienne alinga traité afukama na bible ya monene mpona kosenga belleville na pardon combien de tours oyo abeta te mpona kokende oluka belleville na kandakanda mpo belleville apesa ye mbongo abala mobali na ye oui bongo ba jimo paradis wana mobali ya malika na mazwaka ye azwaka te abala yokanisi mania atambolaka butu wana pwani koluka mbongo iwi ifo luka mbongo ofuta ndaku ifo luka mbongo miliki aluka mbongo osoma mobali basket aleta mobali laza bien ye mo teinture butu ye moko santé bimi mupepe azomona ngo te makoya na TV nalobaki omoni yo na nkomboka na beni na otanga ya yo toke nango kamba moko ozomona te nazofinga te nafingi te naotalise lelo soki oza na no na loboko c'est grâce à belle vie voilà lelo soki bato misusu babengo madame c'est grâce à belle vie okoya na TV te mpo moto aza na poto azotinda yo ata bwele ya nda ya Paris ya le ya nda ya ekati yoka nti basorti médiatique oni oto ebime ya poani po ale ya nda ya kende France iti yaza crise ya jalousie nazoyebisa yo po génération na ye presque mingi bana poto eba zenat bameta bango tu afinga Marci Bondowe kutu ndumba menaki ndumba Marci Bondowe emema epoto ozomona na vie sepela na lipamboli ya baninga po epozala benisa migra
donc bakosela Belleville kaka makambo na bata puissance jamais bakosela Belleville na bata batembele ezalaka bato bazala na autorité bata likolo étoile ya Belleville ezoganga ozomona yo mania yo mona lesbienne makasi na otanga komba grande terre na ngana te mpo nalingaka mingi yo mona vi mabe vi droite ozomema vi na yo mabe soit disant mwasa libala 0h1 na bar oluka nini mbote na baebanso bazwi libaku ya kolanda biso na Mwana Suka TV. Mwana Suka TV, en tout cas, lelo naza vraiment na esengo ya koyamba DG ya Mwana Suka na kombo ya Biaka Zanga tomeka mpe kosolola makambu o nyoso eleka sur la toile. L'actualité nous oblige à faire des analyses. On est là pour ça. Avec Samy Graham, la Cléopâtre de la presse congolaise. Bango tangu ba finga, tangu ba yana lokuta biso tozana na recadrage. Mama lobaki to finga te. Oui, to finga te, mais recadrage eza wana pona ko laver ba mensonge nyonso o ba yana wona etandoike. Un grand merci à la poutine de l'écriture. Mama kyo Mama Kioma akomela biso ba film Mastor okoti lobi mama mayele leka mama mayele leka akomela biso ba film oyo soko okoti lobi non mayele o nzambe moto pesa ye yi mayele moto mokili te ye matondo mingi na tata nza komba yende mopesi na pe maye mutalingi bomona nga lelo na etandoike toko some film na biso Mastor na Belleville TV yambo ete otala video na ngai kima na lombango otala video ya film na biso Mastor. Un grand merci à Yawili Moucheni 00243 le véritable et l'unique code mondial mais c'est narara moko Olivier Songandila na kata windok Pisco Bokolo de prix Luanda. Ya ebele ezali ya kosolola tozana madame la DG awa Biaka Zanga to solo la penza et la sima ya bilili tozali na daju pourquoi pas Pamela Matondo la pesi ombote tonton Yamse Yambe Judith la bio la pesi ombote fungole na no etandeke parce que na moni pe na ba commentaire ponga na kotaka na ba chaîne ya bandeko na biso ya famille bota na kotaka na Mwana Suka balobi chaîne lali Biaka Zanga boni basango na yo boni santé boni makambu nyonso. Merci Samy Graham, santé eza bien. Voilà. D'abord, il y a Malamu Nzambe abateli Poutine de l'écriture. Amen. Oh, abateli non, yote Poutine de l'écriture. Abateli non, Poutine de l'écriture. Yosima. Yo sala pe mabe bakumbalinga pe mutu bongo te. Nzambe abatela non yote mais Poutine de l'écriture. Et abatelinga namoni yo Samy Graham et namoni Pamela Matondo et namoni copine na ngai ya bio donc tant namona que vraiment ça la bio et là je vois tonton Yams et Dadju Red Chips Anthony Namassini et là la tête Enoch donc namoni vraiment tout et ça la rend vraiment bien.
Donc, merci beaucoup, Nadongo Lessa, Zamba Versas. Merci à toi, Odette Lessa, maman la Lesseline. Mifi Lessa, monté ma papi. Et Niki Lessa. Et pourquoi pas Irène Kialuta, monté ma Richard. Nadine Kialuta 001. Karine Zanga, Jocelyne Kialuta. Patricia Branco. Agent César Moko, Ada Jolubanda de Turquie Luanda. Et Turquie Paris et Païwa Rose Mingazawana. Vraiment, merci. Na Mami Tadine, merci beaucoup, maman, pour la considération. Merci à la grande H, Maman Sakina. Merci beaucoup na Nicolette Douma. Merci à la maman chérie, moi aussi en tout cas. Merci à ma considération, ma maman, la biso, vraiment famille Libota. Merci à 100% TikTok, famille Libota. Donc, en tout cas, ça migra amba ba question à yo et puis biano yangai. Donc, ça migra ba question à yo et puis biano yangai. Voilà, merci beaucoup Biaka Zanga, madame la DG, pour s'abonner massivement dans mon famille Libota et que la famille Malunga Makasio like vidéo, tali vidéo et bandeliti na suka makamba Malunga vraiment ezali awali loto lobato sopa motema maman loba ki foki c'est maman loba ki to finga te to finga pete to yaka toujours na regardage film master madame Belle-Fille oya komeli biso lisusu la femme qui s'inspire et l'inspiration divine, Madame Belle-Fille. Quand on l'appelle la écriture, la richesse de l'écriture, à comme il film Master. Vraiment, d'abord, Belle-Fille a félicité. C'est pas donné à tout le monde la capacité à Belle-Vie. Et comme on est à bana mibali misusu bazata na niveau linzaka na été et comme on a bana basi belé bazana niveau à Belle-Vie. Donc d'abord ils a grâce nzamba ta ana grâce mobo nzamba ta atakati na ye samiga fo ezaka Belle-Vie mtosa makambo wana osala tota la master tota film nde kende to moni Aziza non Aziza bravo non bravo ya Aziza obi au marqué na niveau moko na film master oyo ya en tout cas félicitations tozo marché ba monter to loba te poto flatter en tout cas ça meilleur na génération na ngapena mo na mutu ta na génération na ye vraiment na mo na mutu ta Aziza vraiment coup de chapeau garder kaka attitude na yo garder endurance na yo et garder kaka kiyo et ça là vraiment bien tala niveau Aziza na kata ndako habite que ya mobile na za comportement non te Aziza phénomène wa mbote owera maïba phénomène wa mbote Aziza master ake Dubai ake Brésil ya osongela biso kozala lenge nini ya master ake Brésil ya sombele master na Brésil ake sala nini bon très pété ça peut arriver au moins peu boya musupa kesko somba ne biloko oteka akoki pe ko sala ne pe ba musala peut-être musupa keluka nzela poto air mususu entre parenthèses donc eza et puis tala popine aza toujours na ndekone aza kala na contact na ndekone popine kwa ni peta koza pe na gesho aza na gesho te parce que gesho la kisaye ba comportement moko boy na koloba ya pia batamboka nde mutu bazalaka na mwa biloko wana na mwa balataka vraiment mwa keto moko boy wana siko gesho ya mutu akini en plus ba mbali mibale eza kutu fierté na ndeko nanga pa boga natambola na ndeko nanga ya lati to otambola mais ntango yo okende oluka solution pa akeluka solution pa 1050 ya Milo Sundoki camarade ya génération ya moninga za génération azana génération Milo 50 oyo ba finga Milo wana soni ya yebisa yo ya ba finga Camilo na soni na yebisa yo moto azopesa le maire atie téléphone sala net live sala lokola live aleki combien de konifwati tala Milo non gesho binga lingama tango zo salela nga wana oye pesa kabana basi elala te en tout cas vraiment donc
ate film master 4e épisode ekotaka na mingi ate na 16h30 yo moto otali baépisode première te deuxième te troisième te lelo quatrième te yoka gu biso toyoka gu ozoyoka obe gu po belve apesaka gu sikoyo eza bodo soki otali filme te oyokaka na lisolo mpo na biso epeso gu moko boye sikoyo ya kozonga na chaîne kota na chaîne tala et ça là vraiment bien. Voilà, et ça là vraiment bien. Actualité nous oblige à faire des analyses. On est là pour ça. Il y a Jani non nous bakundi était, il y a Jani Korna Ezoya, mais ba sortie médiatique, il y a ba comédienne oyo ba obimaka ba olobaka ben sanité et ça la propreté bien kazanga. Oh Samigra Amba. Elo nga na loba. Bato ba lingo na titido te. Mais maman siko apekisa ito sa beboni o. Toyo kaka. D'abord on sait hypocrisie pour nini. Non, Samigra, pas l'hypocrisie, mais je fais l'effort. Ya osepelisa belvi. Lance l'effort. Obi batu ba komelinga babi olalisi chaîne elali mwana suka chaîne elali. Donc il y a pas de choix. So bolinga na titi do botala. Très bien. So bozaka na posa vraiment si réellement famille bota na posa na changer à solo. Ndenge belvi alingi, c'est grâce à vous que vous tombez la chaîne. Mais tant que nos familles, comment vous focus, focus sur tout le monde qui porte ma voisin, ma voisine, mais comment vous bétanga ngo. Au moins on a que bino bat bozongi sanga. Autant que maman koloba na sa maman te bat ba réclamer ba bichaine elali. Au mona, il fallait pas un moment on a peine kendaka IBA. Na lembi ko sa l'émission na téléphone, comme il peut la poser na ta caméra na ngak, na za na caméraman monteur. Voilà. Pour ba image za kitoko, mais so bino bota la film, te bo comment komelanga tina ba commentaire chaîne lali. Mais bino ba bolali si chaîne. Voilà. Parce que ngane na za bona loba ki no sa semblant te na tanga komba mutu te. Peut-être ba kombo na ko tanga ya komba malika. Kombo na kotanga eza ya mania osomona pe mutu na ko expliquer lo kwa mania awa zata toko ya wana osomona Samigra iloko mobo na koloba na vie l'hypocrisie c'est pas bien. Voilà. Osomona pe mutu aza hypocrite aboma mutu la vie pe sa position na mokile yeba obongo. Osomona la vie Samigra kolinga te o vivre na batu double face c'est pas bien. Voilà. La vie kolinga te sa de loko moko boye lokola ka mokili ba mona kaka yondo nini boye eza malamu te. Okoya pa bato oye na titide mususu oke kuna pe oza na titide mususu c'est pas bien. Na loko na regretter na ba sortie médiatique ezo bima oyo. Bato ebele baolinga basala nini bakize belvi balata belvi charge eza ya belvi te yo kuta ozoya na tv oye na basotis oye na makambo moko ya bainsanité tandis koza mama na bana oza pe koko mozoya koloba bêtise na kati rouge do opandi na pandi pene zamba okiti lisusu libulu obinga na okengo somo na age na ye na kati rouge opandi makolo okomona obeza na bato misusu Samigra muta kosa ota eza banzoto mususu po otali yango boye siso na apeti pardon Samigra oui otali manzoto obi pardon nzoto te Samigra obeti mabo bebe elembi elembi siko bongo kuna ada boy bongo kuna eza ndenge nini ozomona eloko mususu po yo mukolo ya koloba ngo na TV il faut tourner longue oyebike ngai naza mama na bana mwana pa aza pasteur mususu asoki jogo na poto okosala ta te mpo na respect ya bana na yo ozomona lelo ye azokotela pede wana finga ye mabe banani baya
ke bagrillonta epa pauvre na biso dadi si bapede wana banani babimisa kende nga za bongo balia epa bana mikie malika bango mutu bafinga ye bafinga ye mabele cancer lelo ye aza mutu avanda na kiti po sala bango intervention est-ce que tangu ndeko abimi bayoki basorti médiatique ndeko yebisi bango na munonga na bango ke eza belle vie yaya ozwaki problème amunene okufela ndeko omonaki bolingo ndeko wana pourquoi eza réciproque te pa na yo pourquoi kokozongisa bolingo wana te considération wana obelve apesisa ko epano c'est l'hypocrisie oye mpe na matanga babelvi mpe boye oye mpe nayebaki te namoni yango namoni yango siko okobeta biso ndele nani alienini obeta biso kamba namonaki yango te nayebaki te namoni yango na nini te omoni yango wapi ayepe kolia komela pesi pa yaya eloko te me moninga aza na volonté ayebi ke te ndeko azwi pasi ndeko abungisi ya ye peut-être kozala 2-3 personnes bakolanda ye akoyela belle-vie te belle-vie aza nango ayela belle-vie po abetela yango ntangwa ta ndenge azobeta ntangwa ya prince akendaka kosenga ye mbongo nabosani lelo po azala peut-être mosusu na nini ne ezala c'est grâce à ya prince abia bengana ki epa ya ki osenga ya benga ki yaya akobenga ne ndenge ni soki Yves Panda te muta benga ki yango ba prince ba poussa ba zui place musu peta ba bengo fo luko tuna oza pa nani vraiment pour garder personnalité na yo batu misusu ya prince afuta mbongo o ye mkomota ko salisa ba film na yebi te kutu soki ye dasi atonta ba film po ya pensa ya ko jouer ozomona mutu apesa peut-être moi 10 francs na ye mais yo na TV obelela ye ayeko sengo combien ayeko sengo poudre mwana na ye to boîte ya milk mwana na ye to mbonga sombe ya mwasi na lipapa. Voilà, mais pourquoi pas Asuka Kana Prince Lomba po ayambaki Ernest Tumba et alobi Ernest Aza Zei. Alors ça bon parce que Aza a place à kokoma ba film te fala senga ya ta $200 anga kape ça y est pona ko ya ko ye mo kazanango ye mo kazanango yo sera na yo sera na $200 ya Ozomona Ernest aza variété aza imbécile te abi aza zei akosa zei te tanga lula ki azaki zei te abana lula Ernest tanga azaki pa Karine Amado abana ko lula eti mais ça peut na voice moko boye certes te pa yo karaté atindeli alobi ye ayebise Ernest bongo te ayebisa kaka ya Gabi abando sepa na ye ayebise ke azaka mobali ya Amado ya lobi ando sepa na etaki amona ke bien ya mutu bovanda tournage asomeli 4 nkoi na suka azu kontaka mutu kapesi toketika na ndako ando sa bongo oyo atika ko batika okosaka biso ozomona ezaka babaka na age kutu ya mwana ete azazei makasi akoli azazei makasi te bongo bato bagrillontant wana bazaka ba Ernest ba promotion ba Ernest itumba kaka olobi bato bagrillontant serana et bagrillontant baza ba age moko ya zana yebisa yo tango la duchesse président la duchesse Mike la duchesse alobaki akosaki tala ndenga etalaki bavite tokamwa oyo balie pa oyo mama oyo mama matomona moko mono mais certes t'étais pas bébé no bando lo Ernest aza mobile ne komi pe le passer na ndeni kaba bango bakipaka bongo je respire ni na oki bien te bongo je respire azaka ya susi bantu yango na lobby bakabola mibali azeloko elala te yaya kobeta lisolo te mwana wana aza soma yebanga na obeta loshita nsima noloba na oti ozomona bango don omondenge ye moko alobi ke eza na comédie moko ta koloba
ye bazwa été bazwa biso nyonso constamment en basolo siko eza génération na génération ya liboso soki bazwi bao bakoya ya mibale bakozwa bango bao mpe bakoya ya misato baya bazwa bango bao mpe bakoya ya 4e neti génération oyo eza ya 4e iti bazwa mpe bayaya génération oyo na bana likambo solo ti omoni bango moko boye ti omoni ye moko lelo akomi kobimisa eza lokola prophétie donc bakizaka Mike nani Mike la duchesse bafingaki la duchesse ekoma ntina niveau akangisa bato bachroniqueuse tomonaka na badozo bamakalunga balana vêtement yamba na parquet mpo na likambo grillontage na bimisa makambo wana na nasalaka lelo makambo ke bato bayeba le ya bota na Batista kaka ye kaka ozomona aza na comportement moko boye amitaka amimonaka kiye te oza na TV oza na mwana aza pasteur ozoloba bêtise communauté ya bima eza partout te babi otika loba bima te non zana loba na eloko moko boye zela na pesa exemple moko boye Samigra tunakoloba président Manda chante ana grand frère ne pasteur amigo yo yebisanga so mona président Manda chante aleki asali ba critique contre baninga na ye jamais ozomona osomona président Manda chante ke aleka na TV afinga wera apto afinga non asa ba sortie médiatique na te et non que pour na ndeko na pasteur te ezaki bo moto lolo soki na sali mabe grand frère na nga aza pasteur ayebani partout eza non soni na nga et puis soni na grand frère na nga pasteur c'est ça nga ba na kosala ba santa buna zaki soni ya famille ozomona na yokisaki famille soni et puis nazaki na grand frère pasteur ozomona tala humiliation na meme na niveau famille eza sikolo kwa ye aza na mwana pasteur babiloko mosusu ntango yo ozwa koya kotanga bêtise na TV oza na famille tala nga oza na belle non omoni babiloko mosusu yaya wana aza motu moko bo il faut arrêter arrêter bémission $20 c'est rien bana no bapesa ko mbongo wana ata babengi a tourner te mais émission sala pe obimisa ne ba matière ya azana matière moko obimisa te buzoba tanga ye koloba nini ke nini ezana comédien moko ta loba bazwa ete wana ya matière si buzoba comment moi mkodo seke bango tu wana bazwa bango seke bango yango yo ekangi ye lelo ye moko ayeko bibisango siko yo koloba la duchesse akosaki pour comprendre que ndenge eza bongo etokomi na temps de la fin nzambe azofrappe munoko mutu okobomba likambo na yo te okoya nango yo mo na TV biso toyebake mama na koloba nga naza mère ba nani toyebaki yango te akoki kondima na TV ke nga naza mama pasha toyebaki yango te ozomona mpona kotalisa oke nzambe azofrappe bango akobimisa bato nyonso mabe ti okomona moko mosusu yana mpe ovanda alobaka ke nga mpe nazalaka lesbienne akoya koloba ngo kala mingi te nga naloba na oti moto mabe yango na belleville eza likambo yango nini eza likambo étoile eza likambo étoile na likambo akozwa yaya déplaça te déplacement na ezalaki mama olive déplacement yaya ezalaka na badélégation ya mama olive yaya azwa te yaya azwa te ekesala enyongisaka motema yaya okei na États-Unis oki mpe otikala tokeka aller retour ozongi na ata boele ya nda ya Paris ya le ya nda ya ne ekati yoka nti basorti médiatique oni oto ebime ya poani po ale ya nda ya kende France City yaya aza crise ya jalousie nazoyebisa yo po génération na ye presque mingi bana poto eba zenat bameta pindo bango tu ba afinga Marci Bondo kutu ndumba menaki ndumba Marci Bondo emema epoto ozomona na vie sepela na lipamboli ya baninga po epoza la béni Samigra
muta kosa ote na vie luka osepela la bénédiction baninga yokanisi lelo eza na bacomédien ebele baza libanda nga solo na comédien moko boye na otanga kombo na ye te abinanga Bianca oyo bato bafinga Belleville oui aza na ye mutu aza na mabe na ye mais lelo soki naza na mboka oyo Bianca nde omona boye Belleville bakisenga $1500 apesinga mpona ya lelo place naza boye ozomona abi mokolo na oleka na TV na loba ngo abi peut-être mokili ekamwanga ça migra petit mais costaud azaki na prison azaki nani oyo azaki leka Belleville ndeko ya Belleville mais Belleville amisi $1900 mpo afuta petit mais costaud abima libanda malika oyo lelo ofinga Belleville lesbienne alinga traité afukama na bible ya monene mpona kosenga Belleville na pardon combien de tours oyo abeta te mpona kokende luka Belleville na kandakanda mpo Belleville apesa ye mbongo abala mobali na ye oui bongo ba Jimo Paradis wana mobali ya malika na mazwaka ye azwaka te abala yokanisi mania atambolaka butu wana pwani koluka mbongo il faut luka mbongo afuta ndaku il faut luka mbongo miliki aluka mbongo osoma mbali basket aleta mobali laza bien ye mo teinture butu ye moko santé bimi mupepe azomona ngo te makoya na TV nalobaki omoni yo na nkomboka na beni na otanga ya yo toke na ngokamba moko ozomona te nazofinga te nafingi te naotalise lelo soki oza na no na loboko c'est grâce à Belleville voilà lelo soki bato misusu babengo madame c'est grâce à Belleville okoya na TV te mpo moto aza na poto azotinda yo voilà olobaka sotisi na komba lelo soki mama na abike nonde eza bongo onayokaki mpo bato apota akoyeba kolanda bango comme tel te to comme mais lelo soki alobi atia place apasa nuire yo boloba ni Belleville kaka ti vraiment boya na boloba Belleville mais obosani ke yo osali matalana na yo osali tunisa na yo otanga kombo mama batu mama bata aza na personnalité na ye ozoya kotanga kombo vraiment mozwaka Belleville ngo molobaka batu nayebi te yango bakosela Belleville kaka makambo na bata puissance jamais bakosela Belleville na bata batembele ezalaka bato baza na autorité bata likolo étoile ya Belleville ezoganga ozomona yo mania yo mona lesbienne makasi na otanga komba grande terre na ngana te mpo nalingake mingi yo mona vi mabe vi droite ozomema vi na yo mabe soit disant mwasa libala 0h1 na bar oluka nini jour musu na ya place moko boye ezaka fete moko ya libala nde ezalaka kaka cousine nanga bisava comme nini esi nango tokeluka biso place toke continue ya kokota kaka na olinga nakota boye na mona na regreta na esa banga bito ovanda te tokeluka place mosusu kaka na même endroit wana kaka na ndroit wana esika bakangelaki camarade na pede wana mwasa libala camarade na pede ya nini oza mutu moko boye ndenge eza bongo efalo comme exemplaire okoma kosala mosala makasi na YouTube okota kaka quelque chose olesa mobali ngai soki naza lokola ye nayaki mutu moko boye ifo na se méfie na makambo ebele se méfie ndeni fa oboti na Bercy vie ebongi ka te obota na Bercy vie ebonga te mais tala mwasi o Bercy azwa tande aza lelo baosala makambo fa kende na bana
mais yo za butu kaka vina yo fo bokola mobali eza mabe makasi eza mabe eza vie mabe mwasi mobali nzamba sala mwasi po mobali aboko mobali fa kendo luka nzamba bi pasa mwasi eza na kobota mwana mais mobali yo konyoka mapa mwasi alia eno mwasi yo fo nyoka nini alia balola maloba nzambe yaya okoma okebeta matolo ndoza musicien ozoyeba te ke identité na nga na mwasi aliba na fa samigra nga lone aza boye nzambe loso asali nga ngolu na bali na oloba na yo peut-être eza na bato ebele mosusu na TV pe boye bakoba no mona ngate non te grâce te mabalaka to ndo mona suna yaya baza ndenge ya toza basi mais toza basi toza ndenge moko ti voilà biloko manya lata na makolo belle vie vine makolo lata ngote mawa biloko lata na makolo ne vie ya belle vie belle va ko lata bongo te mutu alati orange alati jaune belle va kolata bongo te boza ndenge moko te mais ntango yo ozoya mpo finga belle tala nalobaki yango toyoka belle vie nga so na bisamika so na bi vraiment nazwa oyo natia awa naloba loba te bele naloba yango nga bamemanga na chipoyi baotiaka bazwa yaya simbi boye rouge na kati emonana yaya nga siko nako yaya wana aza soni moko na communauté nayebi te ya Nicole ebakata obi yango mpe nakoma omona c'est comme so nde ya Mira ebakata se retira ya Nicole ebakata nde ase retira eza likambo ya personnalité na kilo très bien ya Nicole ebakata akokabola nanga gloire ne peut-être même sur la plateau na tournage to soit akopesa nga ma gloire ne na tie micro et ça linga pe kana yambaka pe Nicole ebakata mais na makambo ya salito ya na lobaka omona ba Nicole ebakata te omona male ya ndaya te ajika okomona ye te okomona étoile te okomona mama na biso milo te okomona top wetu te ezaka bango mibale les foufous de même mbadi mama Pacha na sœur na biso Gabi baza linie moko bango nyonso ntango makambo ya Ernest Tumba ezobima wa bakombo mosusu eza mema teta obi Ernest Tumba bolobaka yeti abaka ndenge moko ibande mo bango nyonso yaya azaka ye moko te yebe omo ya bibino boloba na omoni oya bandala omoni oya bandala bolala naka eza ebele ba hypocrite ngaki ndumba na ngesi na sambwa mais belé ba olala naka pour ne pas dire mot oya lobaki wana mawa yaya tango ya lobi ke ebele bazozwana ye moko alobi ni nani oyo bazwa ye te azongika na maloba ya duchesse yango omoni maloba wana ekangi ye moko ya kingo lelo akomi koloba nini ke baoyo bazozwana na lelo yamoni yango mabe amoni yango mabe te azovivre na hypocrisie kozalaka na hypocrisie te ezalaka na bato vrai ozoya na restaurant moninga mpo beta moninga libaku olia ofuta te mpo bafilme yo abi bayokana prince lamba abi bayokana bo mais yalobi abengaki ye aya osenga aya osala aya obete mato akosenga ye aza na nini akabela nani akabela nani voilà biakazanga to okende na biso vers la fin la chute matanga ya Jani ezoya tomoni ba vidéo ndenge la bwine olela papa bana na ye mais bapesaki ata occasion te po akota mona ta ya Jani oui basali bien basali bien omoni oui basali bien omoni na vie omoni attitude azwi na suka soka azalaki nango dès le premier jour oya Jani akufaki peut-être maman ba ya Jani après que la brune sanini aya
Samigra na kosotoyebi komikitisela nyonso komikitisa yango moni Bellevue ozaka toujours likolo l'orgueil précède oui soki la brine azalaki na batiti doa ba Bellevue ya komikitisa okomona basi ebele bakozala ba exemplaire. Très bien. Yo mobala kufi analyse kene zonga na tiki taxo ba lobino bokoto répondre basala bosali bo obandi ko loba yes ya ngam na bomi ete boy na boye ti mwana mobali azali kolote azalo boko te Junior Wendo lokolo makaku batie na jardin bat ba OK tala vilain type afinga ya Jani likolo ya la brine azo montre ya Jani apesa Junior Wendo ngai po balimbisa la brine aye na montre wana pesa Junior Wendo po Junior Wendo zana yebisa po Junior Wendo wana ozana bien te yebisa biso vocal nini atie pa président wa Zekwa toyebi Junior Wendo na vocal te njo toyebi no yete ngana yebi ye po na banoko mona grosse Moulis Doris oyo komi 2 fois bato bakufa mpona mwana mobali wana Junior okufa mabe papa nzambe ata bible elobi yango mwasa bato ya libala basimbaka ete voilà ose aya tina ndako aya Jani peut-être pe ya Jani abalaka la brine te yaya aloba soki nakufi zana biso zela na loba na eloko moko boye Samigra mobala koloba eloko mosusu na kanda nini ya Jani auta musala aya kokuta Junior Wendo likolo la brine ozomona akoka koloba te eloko moko te ya Jani alinga silika video la brine aobimise azobwaka ya Jani libanda oui ya Jani aza na mabeto tokomona ya Jani aza sente aza na berere ozomona aza na mabe na ye mpe bele vraiment siko boyebisa biso na poto kuna ya Jani aboti wapi mais la brine aboti ya buna boti na mbali mususu pas aza ko se permettre mobali wana il faut ya na ndako wana quelle méchanceté vraiment otali atate ke ngai nazalaki na Turquie grâce à mutu moko boy soki alobaki bongo na bakanda ya mwasi ozomona lelo oyo comprendre que na perdre Jani Faya aza mobali akomikita lokwa ya Jani te aza na mabe na ye aza na berere na ye mazaki mobali ya malamu vraiment bien kazanga to soki na biso awa ya kolobeza ebele etando ekezaka ngonga liloba ya suka opesi na bambote na yo ngai mana oloba na d'abord yaya ya mukolo oza mukolo mipesa respect ba valeur na yo Bellevue aza diversaire noto a calcula ote o traita Bellevue na ba sorte nyonso sirène nani Caraba la sorcière o traité na ba kombo nyonso o finga Bellevue na bandenge nyonso Bellevue hypocrite mutu muso ozomona elongi ne boye otali mutema ne boye ofinga Bellevue na bandenge nyonso a répondra te aloba na eloko moko te a calcula te mais eloko ngana biso yaya bongwana na ndenga solo soko bongwana na ndenga solo kezala bien l'hypocrisie c'est pas bien très bien ozana mwana aza passer te yo mokutu oleka na banzela wana oyebi bible peut-être koleka bato ebele zonga mutu eloko musu na koyebisa Malika Bellevue roboko mobali te OK Bellevue pe akoki ko se pulmoner te pa lesa mobali mobali na sala rapport na ye afutelaka mwasi na ndaku aotongela pe su mwasi na ndaku o mwasi na oke vande pa na ye donc ozana cheville ya Bellevue te alors silama soko ndingi na bimisa buzoba mobali no na TV te nabimisaki lesbien no bien na tanga na baso bozalaka na bango alors silama na komba Bellevue mawa na biso vraiment silama mania na tangi komba bato musuta na tangi ka kombo na mania silama toyebani voilà vraiment toyebani donc Samigra merci beaucoup madame la DG na kopesanga
nimbola wana ya koyamba yo. En tout cas tokutani mbala sima kimia ezala mabota bino. Un grand merci à toute la communauté de la famille Libota. To s'abonner massivement na mona suka famille Libota, to liker, to commenter, to partager et que ça la malonga makasi okimimba una belle TV otali film na biso Mastor tokutani mbala sima. Merci na Daju madame la DG. Oborate. Vraiment, mbote na nga Tito da Costa et Jean-Paul Kapinga motema bata mama na si le roi célèbre Christian Ngoma. Merci beaucoup na Niki Soka, Doris Mwamba, merci à toi Rosimbouy International Kabobo, Miss Margot la patrona, merci à Patiti Tengue, merci à Tonton Grace et Nick Bams de Brazzaville, merci à Chico Sana, merci à Grace et à Chaco, merci à Jenny le Aquarium Kilo ya Congo du Fabel et Jana Banaka ya Motema Rodrigue Bangala. Ainsi que merci na yo Samy. Je vous en prie. Vraiment Madame la DG. Vraiment Kimia za mabota bino. Merci beaucoup. Bisous, bye.